Nzambe alingi azwa oyo ya ye. Oh, tanga ya koki tango ekoki Nzambe alingi azwa oyo ya ye. Ndeko tango ekoki tango ekoki tango ekoki Nzambe alingi azwa oyo ya ye. Oh, ndeko Nzambe alingi azwa oyo ya ye. Tango ekoki Yesu atelemi alingi azwa oyo ya ye. Fungola miso deko, fungola miso deko, tango ekoki Nzambe alingi azwa oyo ya ye. Mokili yoka, mokili yoka, komole yoka, Nzambe alingi azwa oyo ya ye. Yesu azali koya, komona ye Masia, komona ye Masia, komona ye Masia, oh, komona ye Yesu Kristo azali koya. Ndeko bongisa etamboli, ndeko bongisa etamboli, Yesu azali koya. Babonga mae Yesu alingi azwa oyo ya ye. Vive le Tout-Puissant, vive le Tout-Puissant, vive le Tout-Puissant, alléluia. Mokonzi ya bakonzi, Yesu Kristo l'homme mobali, Nzambe ya tonda ba qualité, Yesu akufa kile kuruzu, pona ngai, pona yo, pona biso nyonso peuple congolais, boyoka message na Yesu Kristo. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Je suis la sœur émerveillée servante de l'Éternel. Nazali mo sali na nkolo, nazali mo pesi sango na Yesu Kristo, nazali mo sali na Yesu Kristo Nzambe ya ponanga ute bandela mokili, utali buye mama ngai Yesu ponanga la sali la ye. Nena message ya kopesa pona bakimbangiste. Nena message ya makasi pona batakimbangu pe pona bakongolais. Nzambe na nga atinzi ngai. Molimo mo santu atinzi ngai. Mais bana Nzambe ekomitango ya Nzambe azwa baoyo ya ye. Nzambe nini yozeli kosalela tokomi na tango ya suka. Tango ya suka yango tokomi. Nzambe na azali wapi? Nani oyo bengi Nzambe na yo? Pamate ba Nzambe batonzi mingi na mokili. Mais regarde Nzambe moko oya sopaki makila ya talo na Golgotha o babengi Yesu Kristo mokonzi ya bakonzi o alataki elamba ya talo oya sopaki makila alataki banzube na mutu makila na ekotanga pona yo na ngai ndeko. Tango ya koki tokomi na tango ya suka. Nzambe na azali nani? Banzambe batondisi mingi na kati na mokili. Mais oya yo Nzambe azali nani? Est-ce que yo obondelaka Nzambe ya solo ndeko ya kimbangu, ndeko congolais? Nele bino bo solo oye bomama utakala. Vérité oyo e bomama utakala kala, utabokoko bakoko lolo na biso babomba vérité. Mais Nzambe ayabaki ngonga oyo koki kosone pona kolakisa bana ya bosolo ba messager na ya bosolo po ete bapesa sango na mokili. Nazali moko na kati lelanga na nkolo. Kombo na nazali mosali na Nzambe émerveillé servant de l'Éternel. Yoka message ya nkolo
na mokili pour le peuple congolais, précisément pour la bataille Kimbangu. Zamba babila ngai mwana na ngai kende kopesa message oyo na mokili mobimba bayoka sango oyo bozalaki na libungi bakosa kibino uta kalakala uta bakroko bakosa kibino babobaki bosolo yango na lakisio loba yango na mokili mobimba kobanga na kote banga nzambe akela mokili na simbio na simbi mboka Congo na simbi ba Congolais yoka message na ngai na kobondela epa ya nkolo apesa nga mayele apesa ngai buwania atondisa ngai na makila na ye atondisa ngai na moto na ye atondisa ngai na nguya na ye po ete napesa sango na mokili ezali message moko ya makasi surtout pour la bato basambelaka bataki mbangu nzamba ye atindinga na ye koloba ekomi ntango azoba oya ye koya ya nzambe ekomi pembeni ndeko na ngai ozaki mbangiste mpona nini po obotama na kati ya kimbangiste po baparent na baza bataki mbangiste po olingaka kimbangiste mpona nini yo olingi ozala kimbangiste ngai nabotamaka to nabotamaka na libota ya bakimbangiste koko na nga aloba moto akoki kolongola makolo na ye na eglise ya kimbango te me ngai yesu kristo azwanga pamba te azalaki na posa na nga po ete nasunga bao batikali ekomi ntango na ngai ya kobenda bao ya nzambe bayepa ya nkolo nzambe alobi na ngai bana mingi ya ngai baza na kati ya eglise ya kimbangiste bayebi ngai te me babondelaka bakaisaka babondelaka ngai te kende aloba na mokili ekomi ntango na ngai nzambe nazwa bana na ngai yesu kristo nazali koya na gloire na ngai na lumière na ngai nazali kozwa bao ya ngai o babengi na mokolo ya kokende ya enlèvement ekomi pembeni avant ya ngai ya kokotela mozindo ya message ya nkolo molimo santu nakobondela nakobenga molimo na nkolo yesu kristo aya kopesa nga mayele mpe bwania mpe makasi ya koloba message oyo mpona mokili yesu kristo masi apambola bino na kombo na yesu kristo bopambwama nzambe abatela bino na kombo na yesu kristo nabondeli yesu kristo tata na ngai nzambe mokeli ya likolo mpe na se mpe biloko nyonso ezali na mokili babengi yo na kombo elombe mokonzi ya bakonzi ozali likolo ya bakimbangu ozali likolo ya bamohamed ozali likolo ya banzambe nyonso bato babengi na mokili yo ozali unique mpe puissant oyo babengi yesu kristo yesu masiya nzambe otindi ngai epai ya bakongolais epai ya bakimbangiste napesa message oyo nkolo tondisa ngai na buwania na makila na yo na moto na yo mpe na nguya elimo santo na domine bademo nyonso tu bakolinga bampeshe ngai na loba bademo nyonso tu bakokanga monoko na ngai na nieta bango na sepa mate na kombo na yesu kristu bademo nyonso tu bakodisparaître tika message oyo mokili ayoka sango akende partout na mokili tondisanga na nguya na yo message ya kota bandeko congolais bakimbangisa na kati ya cerveau na bango na kati ya litu na bango na kati ya miso na monoko na mongongo na bango bamela makambo ya kota bango etikala kolongwa jamais video na kati ya mutu na bango bayeba ya solo mosolo na bango na ningi na loba na bakolo lelo bayeba yango etikala libela na kati ya mutu na bango ebloke pamba te yo message opesaka ozali mwana ya moto te po okosa babengi yo nzambe oyo etambolaka na bosolo vérité ozali le chemin la vérité la vie nzela bomoi
yango na ye pe via libela yango na ye kopesa sango oyo na mokimo bimba pisanga mayele kolo Yesu Kristo bomba ngai na makila na yo video makila na Yesu Kristo bandoki biso bamona ka makila bandoki bamona ka moto na makila pela bako kosimba ngai te nyoso bakosala pona ngai kozala retour à l'envoyé retour à l'expéditeur par le nom de Jésus-Christ de Nazareth Yesu Kristo Masia na bondoli bongo na kombo na molimo santu na babi amen. Alléluia. Vive le tout-puissant, vive le tout-puissant, vive le tout-puissant. Mokondi abakondi kombo na Yesu Kristo engambe mobali oya tonisa bina ba puissance le kula ba puissance nyonso. Nzamba bina ngai ne ko pesa message pour le peuple congolais. Bokosa mingi e komi tango ya koyeba bosolo e bomo ba utakala kala. Nzamba bina ngai na loba batoyo babenga kimbango azali nzambe na ko banana wana. Nzambe alobi kimbango azali nzambe te. Botika ko benga kimbangu nzambe azali nzambe zuwa oya kabonaka gloire na ye na batu musute. Kimbangu asalaki nzambe te boyoka bosolo soko yebi ngai te nazali mosako ina Yesu Kristo bondela na nkolo soko bondelaka nzambe ya solo akotalisa soki nga nazali nani nazali bopesi sango moto okoki kosimba ngai te ni ndoki ni féticheur ni magicien mpona tondisa na nguya elimo santu na makila mpe na moto ya Yesu Kristo na kati na ngai. Nzambe alobi na ngai naloba ete kimbangu azali nzambe te. Kimbangu azali nzambe te mpe akotikala kozala nzambe te atikalaka mpe kotikala kozala nzambe te boyoka yango ekota bino. Nzambe alobi mutu nyonso azobenga kimbangu nzambe nzela na ye ezali nzela ya lifelo akozikala moto pamba te nzambe basakanaka na ye te ye nde akeli kimbangu akela nzambe te. Nzambe nde akelaki kimbangu akelaki bato nyonso bazali na kati ya mokili. Nzambe alobi na ngai Yesu Kristo akufaki na kuluzu mpo na bino kimbangu akufaka mpo na bino te. Nzambe alobi kimbangu azalaki prophète ya nzambe te parce que tozali ba plusieurs prophètes baprophète bazali ebele baprophète ya nzambe mpe baprophète ya satana oyo babengi bavoyant baoyo babengi banganga baoyo babengi bamagicien. Voilà kimbangu azalaki chef spirituel ya kindoki ye makamba bondoki abomamaki na kombo na nzambe asilaki bamiracle ezalaki na kombo na Yesu Kristo te. Abomamaki na kombo ya nzambe me azalaki na nguye asalaki mosala ye na nguye molimo santo te. Asekwisaki bakufi atambwisaki bakoka ezalaki na nguye ya molimo mosantu te. Nzambe alobi na ngai azalaki prophète ya lokuta azalaki prophète ya bandoki aselaki bapuissance ya baancetre aselaki satana aselaki nzambe te boyoka bosolo oyo koyoka linga te bosolo etikali bongo libela parce que bato balingaka koyoka vérité te. Bakosi bino balobi kimbangu azali nzambe te. Nzambe alobi na ngai tala mwana na ngai soko kei na banganga bayemvokaka kombo ya kimbangu soko kei na batela magicien bayemvokaka kombo ya kimbangu esprit ya kimbangu surtout banganga bachef ya l'état bachef spirituel alléluia ya sorcellerie bayemvokaka esprit ya kimbangu mpo na kosala makambo baancetre babengi bango bakoko bakongolais bakoko na biso oyo bazalaki bango nde bavandisa makambo ya kindoki na kati ya mboka Kongo. Bango nde bankipavita bamaria bankipavita
vita mama Marie mwasi ya kimbangu na kolobela yango mukona sima azali nzambe te azali mama banyoka mwasi ya kimbangu na mona kiye na banyoka liboso na zona liboso ya kola Yesu nzamba tali sanga lebi na ngai mama Marie obondela kawana azali mwasi babengaka Marie otomona kala ba dese wana mama Maria Valence ye wana aye azali motu moko na mama Maria ba Congolais nzamba tali sanga mama Maria wana azana banyoka na kati na ye azaka ya nzambe te mama Maria na mama Maria mama mulukia wanga nditani Marie mama mulukia wanga nditani Marie aza ya nzambe te azana banyoka nzamba la bana ngapona nkipavita baza banyoka ba sirene ya mai baza na ba puissance ya ba ancêtre bango nde basimbi kindoki ya Congo pouvoir ya Congo ya kindoki bango nde basimbi yango bango nde bavandisa bondoki na Congo yango komona banganga ba invoquer bango mingi parce que invoquer okila ndako nganga okomona bazo ko invoquer kuba kimbangu pambate kombo ya kimbangu wala ezali ba invocation yo muto monde na kombo ya kimbangu ozali ko invoquer nzambe bapaya nani babengi nzambe bapaya nzambe bapaya ezali bandoki po nzambe na biso ezali Yesu Masia mais nzambe ya bapaya ezali nzambe ya bandoki yango babengi nzambe bapaya nzambe lobi na ngai azali nzambe ya bato mwindo na bato mindele nzambe ya kabolaka te azali se nzambe ya bato moko yendakeli mondele yendakeli moto mwindo. Il n'y a pas de Dieu de noir et de Dieu de blanc. Ezalaka na nzambe ya mutu mwindo tuna nzambe mondele te nzambe azali nzambe ya sangisaka azali nzambe ya bato nyonso azali nzambe ya mindele azali nzambe ya bato mwindo. Nzambe alobi botika kobenga kimbangu nzambe bato nyonso baadoraka kimbangu na kati ya prière tata kimbangu osalisa biso bango tu bazala nzela ya moto bakozika na nzela lifelo. Nzambe alobi na ngai église kimbangiste ezali secte église kimbangiste ezali secte ezali groupe ya bato banzimeli kosela kombo ya kimbangu nzambe kimbangu. Nzambe alobi église kimbangiste ezana kati na yango ezana na betape ya makambo ebele vraiment maçonnerie ezana kati kindoki ya makasi ezana kati bazana presque makambo nyonso to kindoki na kati église kimbangiste. Nzambe atalisaki ngai lola na bango bakendaka na sanza ezalaki na mokolo moko nazalaki na ndaku na balaki kolala. Nzambe atalisi ngai mutu moko azalaki chef bakimbangi alaki na église kimbangiste akufa namoni ye azokota na kati ya sanza bato bazoba yeki lola itala ye na kati ya sanza oyo azomona azokota na kati ya nkamba na kati ya sanza tomoni papa diangena na sanza banzambe baza na kati ya sanza mindele bakutani na banzambe na basanza sanza wana molaka wana esesika bakela kosala kindoki. Haleluya yango komona bako badesinaka ndoki bache sanza pe mutu azali kopumbwa mpona nini basala sa parce que basalelaka Dieu soleil babengi Lucifer. Haleluya nzambe alobi na nga bakimbangiste baza na lola na bango oyo babengi kamba na butu wana ekomaka fete miziki na miziki. Haleluya namonaki makipavita bimelaki nga namonaki mama mwila bimelaki nga namonaki papa simoki mbanga bimelaki nga ozokutana na bavrai bandoki. Ah oui baza bavrai bandoki bolinga te bosolo nde yango wana na kombo la Yesu Kristo. Nzambe alobi na ngai mpona simoki mbangu kiangani mokili boyoka sango ya Yesu Kristo yeli bino. Nzambe alobi na ngai simoki mbangu kiangani azalaka ya nzambe te pe atikala
ya nzambe te. Haleluya. Na kombo na Yesu Kristo Masia, na mibombi na makila na Yesu Kristo, nyonso bakosala osimba te, retour à l'envoyeur, flèche nyonso tu bakotia, nyoka nyonso tu bakotinda, akoswa bango moko na kombo na Yesu Masia na déclarer, ozo kolinga localiser nga mona ngate mai na mai, makila na kombo na Yesu Kristo. Pona yebi kisi kimriso zala kindoki ya makasi. Mais nzamba aleki kindoki na makasi, nzamba ngala bonde la aleki bandoki na makasi. Comme on a Yesu Masia. Nzamba lobeli ngai pona chef spirituel actuel. Chef spirituel azali kisa kimbangiste papa Simon Kimbangu Kiangani. Azali nzambe te dragon hosaka ya bosokotoria. Nzamba talisa kingaye. Nzamba lobeli ngai azaya ngaite atika la koza ya ngaite na yebi ete yo mutobondo la ka Simon Kimbangu Kiangani banda lezo ka message oyo ozana kati idolâtrie. Nzamba lobi Simon Kimbangu Kiangani azali zambete pe atika la koza la zambete pe akotika la koza la zambete place na ezali la kati ya moto akozika la moto. Zambalabi a partagé gloire na motote a bengami yemoko numéro 1 sauveur babengi nzambe. Alléluia, ta blasphème contre le Saint-Esprit. Pe yemoko andimi kazali nzambe. Zambalabi Simon Kimbangu Kiangani azali nzambete, azali nzambete, azali nzambete. Batikele puissance ne peut pas diangenda. Batikele puissance va fétiche. Puissance va koko ya bondoki. Et là c'est que konze qu'est-ce qui mbangiste. Zamba talisa kingaye. Batikele puissance kindoki ya konze qu'est-ce qui mbangiste a remplacé bango surtout yende. Bango tout ba la kati na ye. Lokola incarnation moko basala. Nzamba lobi na ngai Simon Kimbangu ozomona aza mutu ya. Simon Kimbangu aza mutu ya. Na olobate ba ka merde lobi vérité. Nazolo ba bosolo na miso Yesu Kristo. Po ba kolinga batina ba flèche kozonga retour à l'envoyeur. Ba koyeba que la sala kan nzambo azali vivant. Simon Kimbangu aza mutu ya. Nzamba lobi na ngai azali mutu ya boye. Mutu ya maseke azali ya nzambe te dragon rouge, dragon nyoka munene, nyoka ya munene bakimbarisa baselaka ba nyoka. Mutu mwindo congolais obungi nzela otiki masiya na yoka yepe bataba nyoka bakimbarisa baselaka ba nyoka baselaka bandoki baza bandoki bakimbangisa bazaka bandoki bakimbangisa bazaka bandoki basirene bata banyoka bazako na l'église Kimbangu. Nzamba bila ngai Kiangani azali mutu ya boye papa batile na kamba kuna azali présent na l'église Kimbangisa o déjà l'église Kimbangisa azali mutu maseke azali ya nzambe te. Zambalabi bala ngai babungi nzela bakosami emerbi yebisa bango bosolo ekomi ntango ya kobima l'église ya Kimbangu. Nalingi nazoba na ngai masi azali koya ndeko bongwama masi azali koya ndeko milengele Yesu azakoya yaza wapi bongisa etamboli na yondeko Yesu azali koya mikole zali susu mingite ndeko bongisa etamboli na yo
kimbangu wazanzambete boloka yango kimbangu wazanzambete. Haleluya. Tango yekoki akoluka nzambe nzambe ya solo komona ye Masia yende akufa kine kuruzu. Oh Yesu Masia azali koya kima kibangiste boya kibangiste logwa kibangiste zamba mina ngaki mutu moko tia kimbanga okota l'église ta okota lola zamba mina ngai chef spirituel simo kimang kiangani azali ya nzambe te balongwa na église kimbangu balongwa na église kimbangu bazwa mapapa bobima. Yesu Kristo azali koya yoko tika kaka wana na bato asebela banyoka bazala dragon ola apocalypse ezali koloba na biso basebela kanzambe ba dragon rouge bazala banyoka ya minene bamuta wana banyoka na banyoka bapaster bakengi badiagonese banyoka na banyoka ndako yoko sala nyoka nzambe atalisaki ngai bebi na ngai mwana ngai na longoli l'église bakimbangiste mpo obenda baninga yo ozali sauve metala baninga bazali susu na kati ya libulu baprofete so bazwa na kati ya bashele YouTube papa Simo Kimbangu aza nzambe azali na molaki Simo Kimbangu alobaki nanga baza bandoki baprofete ya satana tozela baprofete ya nzambe na baprofete ya satana yo tata no azali wapi bondala nzambe atalisa yango atiki nazali nani nzali mopesi sango na Yesu Kristo nzambe alakisi ngai Simo Kimbangu kiangani o azali na kati na pouvoir nalolaki nzambe azwi ngai na kati ya pongi nzambe amemi ngai atransporte ngai en esprit lokola seki na basali na ye minene nalalaki nzambe azwi molimo na ngai alobi na ngai ma fille vient nzambe ake kovisite ngai centre d'accueil ya kimbangiste église ya kimbangiste centre d'accueil église ya kimbangiste nakomi kuna nazalaki na nzambe nga na Yesu Kristo namoni Yesu Kristo boye te me nabali kosanti présence ya Yesu Kristo namoni nakomi na kati ya centre kuna na Congo kuna na Kinshasa na commune ya Kasavubu na église ya Kasavubu ya Nkam ya église bakimbangiste ya Kasavubu nzamba azwi nga na molimo nakei kuna nakomi na kati ya église na kati ya centre bakimbangiste namoni musique ezali kobeta ndeko bato bazali kodefile na niveau moko okoki koimagine te nzambe ngai azotala kaka nzambe azotalisa ngai ntango nakomi na église kimbangiste natelemaki mwa musika nazotala nzambe abengi ngai bisanga yaka nalakisa eloko tozosola na nzambe nazomona nzambe na ngai te me nabalaki koyoka mongongo ne mpe nabalaki kosentir ye alobi na ngai yaka natalisa yo nalakisa yo ndeko na ngai makambo nazoloba Yesu Kristo azali vivant Kimbangu azali nzambe te bene nakenza bebisi ngai tala kuna ozomona nini oboyebi place batiaka soki bakonzi bakimbangiste chef spirituel ya kimbangiste baza na Kinshasa place papa Simo Kimbangu okenga na vandaka na centre
liboso ya batuana na liboso na podium ya liboso ya batuana. Papa Simoki Monkianga libacheki kiti na ya bokonzi avandaki. Papa Simoki Monkianga na avandi na centre na kiti ya bokonzi avandi wana. Nzambe yesi nga yaka na la kisayo. Nazaki na nzambe na nga moninga malamu. Oya tika kate. Oya tena kufi lelo akomanga na mboka ya lola. Haleluya. Nazana konzima na sela kanzambe ya solo. Soki nzambe na te mesina kufa kala na ba verite azali kobimisa me nazala kobanga te po asimbinga aza makasi. Nzambe yabina nga yaka na la kisayo. Ndeko na ngai nazotala na miso. Nazotala abina nga tala kuna na stala kuna na katikati ya centre wana pasi batala kiti ya pasi Simoki Monkianga ni abi ozomona nini mwana lobi oh nazomona kiti ya pasi Simoki Monkianga ni yeni mtu avandi wala nzambe bisi ngai fixe miso na kiti wana ozomona nini mwana lobi na totala lobi na moni kiti pasi Simoki Monkianga na vana kata kiti wana abina nga tala malamu mwana na ngai tala malamu tangu nzaba bina nga tala malamu natali tangu nazotala namoni Papa Simoki Monkianga mpesa vandaki azobimisa lumière. Haleluya batu babaki azali ya nzambe. Oh Lucifer satana namoni azobimisa lumière na kiti avandi na kiti na ya centre azongala lumière azobima na kati na ye lokola moto lumière na binzambe nazomona lumière abina nga fixe lisumisu tango na fixe misu na kati ya lumière wana esika ya vandaki nazomona haleluya nazomona baesprit bato baskelete bato bakufa nazomona baextraterrestre bato oyo bazala likolo baextraterrestre na misu bazingi ye bato bakufa baeskelete ezingi ye abona kobimisa lumière ya mabe pouvoir yozomona oh lumière wana ezaki lumière ya mabe nga basinga omona kati ya lumière wana fixe lisu misu ntango na fixe misu na kati ya lumière wana namoni baeskelete namoni baextraterrestre namoni bato bakufa namoni ye azala ko bacourant namoni ye bapouvoir ya mondi ya tene bapouvoir ya mabe ya bamagie namoni ye nzambe azotalisanga singa tala halleluya avant que bana kobimisa lumière na kiti na centre nzambe asinga fixe misu na fixe na bino mona lumière asinga fixe lisu na fixe su misu nana komona na kati ya lumière na ye wana bato bakufa baeskelete bapouvoir ya kindoki namoni baextraterrestre bantoure misu likolo na ye baeskelete misu pembeni na ye bato bakufa bizarre bapuissance moko ya magie halleluya après wana nzambe esinga omoni bana nga baza na kobunga babengaka ye nzambe mpo aza na puissance ya baancetre bapesa ye batondisa kindoki na kati na ye yango mimoni nzambe nga nzambe nakotumba ye na moto nga nzambe nakobuwaka ye na moto na bato nyonso bazali kolanda ye bakozika na moto wana Simoki Monkianga ni oyo nzambe atalisaki nga ntango nzambe abina nga omoni aza ya ngai te lumière azali kobimisa ezali lumière ya Lucifer représente ya Lucifer na kati na mokili représente ya diable lui-même Lucifer Satan parce que Bible ezali koloba Lucifer pe azalaki na mwa lumière halleluya babenge pe l'ange de lumière halleluya ntango nzambe atalisi ngai ye et après nazaka na kati ya centre kimbangisi te wana ndeko nazomona sikoyo molili lekisa kimbangisi te bato bazodefile molili tu molili nzambe atalisi nga bakamera batya bakamera na se ya mabele batya bakamera ezofilme
batia ba caméra ya monde ya ténèbres na centre d'accueil wana mutu nyonso akotaka aza scanner milimo etalaka mutu tu azokota wana baza na ba caméra na bango na se ya mabele Nzambe yebisi ngai mutu ozomona wana simoki monkiangani aza motema mabe. Oh Yesu bobangai pamakambo na aloba ze niveau na ngate Yesu mais Nzambe akomisa ngai na niveau ya likolo na kombo na Yesu Kristo na obanga te. Nzambe yebisi ngai ete papa wana ozomona avandu na kiti wana simoki monkiangani aza motema mabe abomaka sans pitié alibisaka te soki azwi décision pour changer et ça passe. Nzambe bisinga aza motema mabe abomaka sans pitié mais akosala ngo public te ya kobombama. Nzambe atalisa ngai homosexualité qui pede na kati kisi kimbangiste bajeni mingi bazala kati kimbangiste na bapapa wana baza bapede na bapede me baza ya kobombama batu mingi balalaka bana na bango bapapa wana bekisa kimbangiste babala bana na bango na butu babisu bapesa bana na bango epe bachef spirituel. Nzambe alabi na ngai molili na eglise ya kimbangu molili na eglise ya kimbangiste. Nzambe atalisi ngai partout molili namoni molili na centre bato bazodefile na molili ngai nazoloba na Nzambe me molili bato bazomona molili o te. Nzambe esi ngai bazoyeba te baza na kati ya molili okomona moto akopesa message namlaki tata kimbangu alobelaki ngai tata kimbangu bandoki na bandoki bato nyonso bapesaka message na YouTube wana nyonso tute baza ya Nzambe baza moke peut-être 1%. Namoi tata kimbangu alobeli ngai tata kimbangu bazomona ne bandoki na bandoki po ye moko kimbangu aza ndoki ya monene ya makasi ya pouvoir yango ozomona banganga bainvokaka ye bakutim banani asoka invoke ye po bango nde bavandisaki ndoki na kati ya Kongo. Nzambe alobelaka kimbangu azalaki faux prophète ya Nzambe te nani babengi vrai prophète oyo azali kosala Nzambe akila likolo na se oyo azali kosala Yesu Kristo na se ye nde babengi vrai prophète po tozala baprophète tozomona bakoloba na ngai kimbangu asalaki miracle aseko soki bakufi atambusaki bakoka baprophète ya lelo osalaka lolenge moko bazolamusa bakufi baotambusa bakoka. Haleluya ndeko keba tokomi na ntango ya suka baprofete mingi bakolata bilamba ya meme mpona kokosa baoyo ya Nzambe ndeko bongisa etamboli na yo. Haleluya Nzambe na ngai apambola bino yango wana yozoka message oyo yo moto otya bafoto badiangela na ndaku bimisa yango na kombo na Yesu Kristo Masiya. Nzambe alabi na ngai basambelaka bakufi bakimbangisa basambelaka bakufi. Haleluya kisolokela dialungala diangela bazaki na kati ya franc-maçonnerie. Haleluya handa brokotori na basa Nzambe alabaki na ngai kisolokela dialungala diangela papa na bango kimbanga tikila bango ba puissance ya mabe bango bazaki na grand loge ya franc-maçonnerie yango komona kabela diangela bazaki ba camarade po bayebaki na kati ya secte bazalaki. Nzambe alabi na nga diangenda azalaki na kati ya franc-maçonnerie dialungana na franc-maçonnerie diangenda na franc-maçonnerie grande loge ya sorcellerie ya kindoki ya niveau ya likolo baza na kati. Haleluya na simba na makila na Yesu
banga zate. Alléluia, vérité, vérité. Nzambatel se kinga dialungana. Dialungana bimela kingai. Namona ki dialungana ngai. Namoni dialungana ye. Na bambua ya mwindu mibale. Et cause la nia ou nambua. Si je me trompe pas. Namoni dialungana ki koko. Alali na mbetu na ngana bambua la baniao. Nazolo ba oyo nani. Salite. Zama binangani sala bango. Dialungana na diengenda. Dialungana na bambua na baniao. Bambua ya mwindu na baniao ya mwindu. Basela ka puissance ya bambua. Bapara mingi. Babali sabana na bangana ba esprit ya bakimbango na ba dialungana. Alléluia. Yoka message yo pour demeurer oza kaka l'église kimbangiste tango no ya kobima ekoki nzamba lingazo ba oya ye samba ya misingai yo mutobondela na kombo ya kimbangu tata kimbangu batela ngai tata kimbangu batela ngai mwana na nzambe ezaka na kombo moko yoko yuko bondela kombo na Yesu Kristo ekimisa kabandoki na bademo kimbangu azali mutu azali chasse spirituelle ya kindoki azali misala mabe nganga ya makasi yo kobela kimbangu ya kobomba yo olio bela Yesu Masia oya kufuki ne kulusu zo bela kimbangu kimbangu wana abatela kaka batu ne po ebike si azwa bango bazali ya Satan bokima ete sekanga bango. Alléluia. Zamba lobi tango zobo la kombo na kombo akimbangu te. Bondela na kombo na Yesu Masia effacer kombo akimbangu na monoko ya dialungana diangena ki blongola ya ngona monoko. Ezaka la moto moko to yoko bela Yesu Masia wa kufaki ne kuluzu. Kobondela na kombo akimbangu te na kombo tata mwana moli monsantu kobondela kabongo te. À partir d'aujourd'hui, kobonde la kabongote. Okobonde na kombo na Yesu Kristo. Na kombo na Yesu Kristo batela na Yesu Masia bombanga. Yesu Kristo batela biloko yo bomba biloko yo. Bakosa peuple congolais kimbango zaki ya Nzambe. Mais yoka sango. Azani ya Nzambe te. Féticheur munene. Grand féticheur kimbango. Grand féticheur, faux prophète. Il n'était pas de Dieu. Il était prophète du diable. Alléluia. Alléluia. Zambalobi. Kobonde la kana kombo ya tata mwana pe mulimo santo te. Oza ko invoquer bango. Na komete te ya mwana mulimo santo. Ezali banzambela oza ko invoquer ki solokele dilunga di yangena. Papa qui sort le papa dialungana, papa diangenda, babenga bango Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Soki oyebite, ngala botama l'église wana. Tango balobaka na kombo Yesu, le babonela au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tata mwana molimo santu ezaka invocation. Nzamba bibina ezaka invocation. Tomba bonelaka na kombo ya tata mwana pe molimo santu tata ba invoca kaza invocation do salawana tongo ba bengi na kombo ya tata ya mwana molimo santu bazoka invoquer ki solokele dialunga diangenda bazoka invoquer esprit de mort basambelaka batu bakufa kimpavita aza Nzambe te. Yoko komona l'église de noir, okomona Nzambe nanga sunga ngala kena mozindo. Na message belé akoloba mais non le cause important. Qui pas vite aza Nzambe. To ma qui pas vite bimela kinga aza bien na bando so comme muto so bilo makambo aza muto misala mabe.
batumi baza ba YouTube wala baza ba ndoki baza ko batama na kombo na Yesu Kristo misala bango zo bima bango moko baza ko mibimisa polele na maloba la bango baza ko mibimisa polele bonzamba linga sambwisa zamba linga sambwisa linga tale muto na misala batumi ngwa mutozero nzamba telisi kimbanga za nzambe azobeta petro azape fier soni kolo makamba boye la niveau ya boye omone nzamba zo bimisa bato ba bomama na mulili polele bango bazo bimisa nakenda ki lolo nakenda ki kimbangisi haleluya lolo yaka moko nese bila kimbangisi bana lolo mo betaka muziki kuna bato bakufa za kuna lolo na bango na sanza kuna bakana likolo kuna haleluya ba voyage kana sanza chuba kuna kata sanza haleluya ana lola bala monzi na bango batonga feti munene za kuna ko beta musique na kulia musique bakufa bazaka kuna na ko ile ko sela bin épisode mususu na makambe belé ya propre l'église kimaniste na ligue l'église wala te na ligue ka ko sentir amote e komela nga bololo église wala banda zambe moli mustafa na katinanga na ko ko sentir quand il dit que na monika moto ki mangisa ba email na changer na ko ko supporter que zolate moto ko côté ki mbanga ki nzambe akosio ki mona ki nganga ndoki ya munene wa ko ya vanisi ki ndoki na mboka Kongo haleluya nzamba la bina ngatengo zobela na kombo ya tata ya mwana ya molimo wa santu ezali yete nebisi na bango za kanzambe te ezala kadi ya lungana kisolo kele ya ngenda po bango babengi Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit kisolo kele de lungana ya ngenda bale misatu ya basimo kimbangu babengi bango Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit ezali bongo bosolo banyoka na banyoka basambela bakufi basala bakufi banyau ya mwindu na bambua ya mwindu ba ko violer batu na butu haleluya batu mingi basama l'église kimbangiste babaluka bambua bayaka ko violer batu na butu ngasi deja komela ngai muto ayeko bimala ngalo kola mari de nous azoka invoquer kombo di angenda penza ba otalisa nga mutu wana invoquer di angenda ayelinga kola mbua ya mwindu kola mbetu na moni mbua alinga simba ngai nani Jésus-Christ de Nazareth pouf na la buki haleluya ba invoka ka kombo ba diangenda poeza na nguya n'impact na monde de ténèbres haleluya nzambe na ngai ya kinzambe ya diangenda nzambe na ngai ya kinzambe ya kimbangu nzambe na ngai ya kinzambe ya kisolo kia ya lungala nzambe na ngai ya kinzambe ya kimpavita nzambe na ngai ya kibanzambe nyonso oyo bengi Yesu Masia awi na alo baboy nzamba na kati na ngamu to simba ngazati haleluya nzamba lobi na ngai communion na bango ndeko haleluya ata lokuta ebombami suka suka osole kobima nzambe na bomoi nzambe babengi la tout puissant nzambe na ngai na bengi yo onkolo ozali mokonzi bakonzi tika bato baseka ngai tika bato bachola ngai tika bato baseka babwakela ngai bosali te me ngai nayebi ete nayebi okolatisa ngai elamba ya gloire na bosolo nazali koloba okolatisa ngai elamba ya victoire haleluya na kombo na Yesu Kristo Masia haleluya ba demoni nyonso kimbangisi te par terre na kombo na Yesu Masia nzamba lobi na ngai mpo na communion ndeko yo kutomela la communion bakimbangiso liaka musuni ya moto na makila ya moto Masia elombe babali nani akoki ko revele makambo soki Masia te nani akoki ko bimisa makambo ebomama soki Masia te na simami na nguya elimo santo moto ko simbanga zate Yesu na ngala bina kufa na 120 ans na konzima na limo sanya nkolo zambe na ngai bisingai communion bakimbangiste babelaka
sango ndeko yoka communion bakimbangiste bamelaka ezalaka makila na mosuni ya muto. Alléluia. Soko solia communion na bangolia mosuni ya muto na makila ya muto. Hey! Oh masi elombe. Nzambe délivrer bana yonkolo. Nzamba talisi ngana se retrouver na l'église bakimbangiste. Baba neko pesa communion. Batu bazolia communion nzambe bisinga tala. Na mwe ba pasteur wana. Bazana ki ndoki ya makasi soko mini butoza pasteur l'église kimbangiste diagonesse. Celle ziki nani. Bazana niveau ki ndoki ya makasi parce que bazaka initié. Avant comme pasteur diagonesse kengi. Ozo pouvoir l'église kimbangiste bazaka initié na sorcellerie ya ba ancêtre. Ba initié comme on a kindoki so mimi mutoko mi pasteur. Et ba ki ba déjà si ba sala ya makambo. Ba pese bondo ba puissance ya butu ya mabe. Pasteur dit ce que kimbangisa aza muto wanyoka. Ndoki aza ba mela ka makilo tu ba balera batu. Alléluia. Zamba bamina ngai communion ba pesa ka batu na kati église. Ezela ka makila na musuni ya mutu. Ya ngote sala ka ete soko ibisi kimuta kimbangisa longa kimbangisa olingate. Au silika. Soko ibisi muta kimbangisa vérité oboyo oyoka yo. Pour nini mosuni baliaka wana makila wa melaka. Kindoki inconsciente. Alléluia. Nganzamba délivra ngai alongola ngala lingombo na zalai nango. Nekola nga partager vidéo pambwama. Oyo landa ngo to so partager vidéo pambwama na prophète izina via mu to so partager vidéo. Nzambe na ngo pambala so partager vidéo pambwama na kombo la sumasia. Obota ka to oboto bala ka to bala mbongo so ka to kozwa. Na déclarer na kombo la sumasia. Mutu nyese ko partager vidéo na ngai. Azo pambwama na kombo la sumasia. Na pambo la batu nyonso tu. Oyo nyonso to ko partager vidéo na pambwama. Nazo mettre nazo loba. Mutu nyonso tu ako partager vidéo na ako pambwama. Nazali mo sali na nkolo. Yonde ko partager vidéo na pambwama. Partagez comme jamais. Ah oui. Mutu nyonso ko partager vidéo ako pambwama. Na lobi na sakoli. Lokola mosali na nkolo. Na sakoli. Lokola prophétesse ya Nzambe. Na sakoli. Lokola mosali na mosungi Yesu Kristo. Na lobi na prophétiser. Oya lobi laisse le même likolo. Nazali mwana na nkolo Yesu te tinzingai. Oya ko partager vidéo ya ko pambwama na kombo la Yesu Kristo. Makomne fungwama. Vino a changé. Vina est transformé pour changer vina yo. Ha usoza kimya to zwa kimya. Tango soko za mutu bakanga wa fungwama. Soza mutu ka freiner financièrement au fungwama. Na pambola mutu nyonso tu oyo a partager vidéo pambwama. Pambwama. Ndeko na makotika li pambola yo pona yo molote. Pambwama. Tango partager vidéo oyo partager pambwama. Oyo partager vidéo pambwama déclarer Nzambe nkole soko fiki le kuluzu. Nzambe ya sekwa ki apwe 3 jours na lilita. Nzambe ya mateki likolo. Alléluia. Nzambe la bonde ya kana prophétiser na sakola. Mutu nyonso tu oyo ako partager message au pambo na vie na e. Mutu nyonso tu oyo partager message au pambo na vie na. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Communion wana tarakinduki. Ezela kami suni ya batondeko. Ezela kamakile ya batondeko. Kimbanga zana lola te. Ngai na bondela. Na lela epa ya nkolo sumoni mo santu. Na bizambe tali sanga kimbangu na mona gimola misu. Zambe laki sanga kimbangu. Na posa na mona kimbangu na misu na ngazanani Yesu. Lobela ngai vo ebezo kila sala kayo. Molima mo santu roba. Yesu Kristo laki sanga kimbangu. Na lingina mona kimbangu. Lobela ka kimbangu azanani. Na loba, na lela, na bondela nzambi ba prière. Après quelques jours, nzamba talisinga. Nzamba laki singa kimbangu bimba foto ne. Nzamba singa tala.
nzama komelinga faux prophète kimbangu faux prophète nzama komelinga boy akiti selinga photo kimbangu abina natanga faux prophète kimbangu faux prophète yo nzimra kimbangu pour ba kimbangu yo benga kimbangu vrai prophète pour ba parents baloba ba kimbangu okota lola okota li feu pour ba parents na yo likambo lola eza likambo ba botite likambo lola eza individuel eza personnel eza décision na yo les lettres individuel loko parents na bala nzela wana pour la naka nzela wana na kosi yo ba parents na yo na bazala nzela mabe soko la tika mdikolo mabe ko kufa na moto ko zika